Bonjour à tous et à toutes, très chers internautes, amis et fidèles assistants de cette belle émission Moulia Battaliadora, que pour moi, pour vous, pour tout peuple des dieux. Et c'est pour l'édification de notre âme, partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, ou d'autres pays aussi d'Afrique, que la grâce de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous comble du début jusqu'à la fin. Cette émission intitulée Moulia Battaliadora est en langue portugaise qui se traduit en français une femme bataillante, une femme forte, courageuse qui frappe le porte par-ci par-là. Je suis là, votre humble servante, Inancia Mauricio da Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Sergio Lutumba. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons frappé la porte de l'église ACPPE, Assembleia Cristã Pentecostal, au poder du Evangelho. Le visionnaire de l'église, c'est lui-même le pasteur Mabuatu Pedro Mini. Et qui a ouvert la porte aujourd'hui, c'est l'un du collaborateur de l'église, le pasteur Jérémy Mbele. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Peuple de Dieu, le lot que partager sujet mon cause très important, ils pour la édification et biso vraiment et puis ça demande il y a assistant à biso fidèle à émission oh ya Moulia Battaliadora en partie à Belgique. Baloba ki nanga maman Moulia Battaliadora telema qui ne ko luka pasteur Jérémy Mbele. Par la grâce de Dieu, tout qui te localisé. Donc vous allez attentif. Nazo senga vraiment attention à bino parce que ce qui nous a toujours les hommes politiques bazo débattre à part na bango, le docteur aussi bazo débattre aux à part na bango. Pourquoi pas aussi aux ali parole de Dieu, ba question aux ali ko tourmenter biso peuple de Dieu, ba toupé ba téléma pour ba na ko répondre. Vraiment, Nzambe na biso a suscité aussi ce serviteurs qui sont là pour répondre na ba préoccupation na biso. Dans le bar toujours ceux qui sont en fort c'est parce que Nzambe na biso a touché mon thème ya batou quelque part pour soutenir l'émission Oyo Moulia Battaliadora. Nous allons remercier ba partenaire na biso officiel Nzambe na pambola bino maman Bibi Tansona Niangi, la maman de la petite Evelyne, Motema ya papa Jacques Kakouiti en Belgique, Nzambe na pambola yo vraiment maman. Na remercier Soussou le docteur Afonso Umanga, Nzamba Pambolayo, le Parisien le plus fort, Dodo Diavanga, Nzambenanga Apambolayo, vraiment. Mais, en toute chose, Nalobara toujours, et Zalaki Moukie quelque part, tant où idée Zalaki Nano. Nzambena Bolingonaye, assisita qui va, grand homme de Dieu, ou soutenir qui biso. Moulia Batola de la TV Mobimba, na ba prière, na bango, na ba conseil, na ba fort, yango lelo. Tous allons réaliser penser na biso et boti le loba fruit Nzambe na biso apambola bino. Je vois là le révérend le docteur pasteur Mbambi Israël, il est le visionnaire de l'église Salem. Je vois le docteur Dominique Ngoy de la résurrection, l'apôtre David Panzou de l'église Mairie, à maman pastora Isabelle Formosa da Costa da Igreja Início da Criação. Zamba Pambola bino vraiment papa na ba prière na bino na ba conseil au esali lotozala boy. Son abi ba conseil, nous avons aussi un grand homme vraiment. Il est le responsable du journal Eben en Paris, papa Pierre José Pierre Diavanga. Papa Nzambelanga Pambola yo na ba fort ba conseil yango moni bana bazako kokoba kaka. Tozokoba ti lobby Nzambe mutayebi. Nabaki que le lot lobela sujet moko très important. Batu bazo loba est-ce que kosambela il faut qu'obliger papa demande ya eloko moko na apprécie tant. Eza lokola ozo senga Nzambe na ngana lingi mutuka. Mais dans 2 semaines, vous pesa nga mbongo o na somba mutuka. Est-ce que zalaka bongo ou bien ezalaka bongo ti? Le loyer moko, le serviteur, le pasteur Jérémy Mbele Azawana, dans les écritures, bien sûr, on a l'obaka, peuple de Dieu, tous en a chemin moko, le guide de Nabiso, c'est la Bible, à quoi ko limbo la biso li kambwango, ce que zalara bongo ou bien ce que zaka bongo ti. Maman Mado Bikembo zala attentif. Bazaba collaborateur Nabiso na Irlande, le couple Vicky Ozana et Mado Bikembo. Zala attentif na question. Pasteur Jérémy Mbele, est-ce que tu connais moi mon parcours na yo et puis combien de temps aux dans mon ministère? Merci maman, merci d'abord au Saint-Esprit.
waza maître ya makamonyos a réaliser qui tant lelo parce que tokoki kosala ba projet mais soki ye moko apesi nzela te lo monte ke kosalama la pesi na ye merci vraiment par la grâce de Dieu parcours na ngai zama un peu moulai na makambo to teno na Nzambe na bandi musala Nzambe d'abord na pesi à penser mon pasteur Tamen Papa Mbambi grâce na bango et biso lelo tozu formation malamu omoni soko koli na isika malamu te éducation no pe ezala mabe façon moto azali la reza façon moto pesa koleli toleki na makolo ya ba papa Mbambi isika to travailler qui que son nom réponse un peu na pasteur Jacques Lubiba kolonga pa pasteur Jacques Lubiba toye ko travailler na pasteur Thierry Kilapi je l'ai na salué des pensants Nzambe apambola na musala pe apporter dans notre vie et sika oyo to travailler ensemble na ba maman na biso oyo asepela ki lelo afongole biso part oyo maman Bibita vraiment que le bon Dieu a pambola yo na musala malamu ozo continuer ti lelo na kosala Nzambe na lolenge nyonso na finance na yo na balosamo pour lelo mokili mobimba bayoka parole ya Nzambe. Alors depuis 96 que j'ai donné ma vie en Jésus qui non lelo qui n'a pas servi mon Dieu. Alors sans oublier na bosana ki maman oyo parce que na vie chrétienne et belé abatu baya pa Yesu. Ezala ya deux temps. Basenga pe na sala yango nandima Yesu après bout de temps na pe ngwaki grâce il y a aussi à maman Prospérine Nzambe apambola yo azali molongani ya papa Corneille waza président Seni grâce il a ba conseil na bango nde ba zongisa biso si na nzela ya kosala Nzambe ala soto beti 96 lelo toza vraiment matin belé na Nzambe. Pasteur Jérémie, est-ce que depuis 96, tu le 2016, Zubiso de la Bané Belé, expérience ni nangoza nango na marche na yo? Expérience naza nango premièrement il y a fidélité en Nzambe. Nzambe o tozo saela azara fidèle, ceux qui opposent fidèle en pay na ye. Na moni fidélité en Nzambe à chaque fois oyo apesaka biso mitindo. Et tant que tozekitaka mitindo a manifestaka fidélité na ye. Biso lelo yo soki ezaki Yesu te mais tokote m'appelle bosote à peuple to le Nzambe. C'est-à-dire oyo nakolo expérience nakoza nango na Yesu eza d'abord apesanga connaissance bien te mutelo ba mutaumé na Nzambe kozala ba mituka kozana bandako ekolo batoza expérience na Nzambe mais expérience on nazana na Nzambe eza komona batu ebele bayebi Yesu na nzela ya ba mateya nde permeta batu ebele lelo ba longa mokili ba Yesu ba sala pe Yesu o bon expérience on zanango ya koloba pe ko témoigner na foi ko demeurer fidèle et pas na Nzambe expérience malam on ngana ko koloba yangwana ko sala ba miracle ko bikisa batu bizanango normal. Mais pour une expérience, c'est qu'on rumela na fidélité et pas un Nzambe qui non lelo et ça expérience malam on a encore le papa Nzambe yangona. Le pasteur Jérémie ezaba bienté ou bien ezaba miracle été ou ezali expérience au gagner la vie ministérielle na yo mais la fidélité na yo et pas un Nzambe. Est-ce que okoki ko partiliar hein ko kabola na batu misusu na peuple de Dieu expérience na yo na fidélité? Parce que nous avons le est-ce qu'un chrétien ou un fils de Dieu a cru que senga papa et loco avec détermination et à temps, on appelle ça quel exemple que nous avons posé ni saké poto, nous avons posé dans 2 semaines à son kanda. Est-ce que c'est possible? Un chrétien à senga Nzambe nae demande avec précision bongo. Merci Nzama Zalokum. D'abord maman et l'eau que comptera pas Nzambe d'abord. Jésus koufa qui jamais d'abord pour na bien. So Jésus koufa qui d'abord pour na ami à moto. Jean et Lobi na 1 Jean Lobi. 3 Jean pardon.
que nalingi au prospérer na tout égard comme prospère état de ton âme. Ce que âme ya mouteza bien prospérité oya. Cela veut dire quoi? Si âme ya mouteza sauvé d'abord, à comprendre d'abord quel est d'abord Jésus. Jésus le Jean 17. Père, na comprendre bango la lakisi bango. Toi la connaissance. Connaissance est la vie éternelle. Alors, expérience nanga ezanine. Net na prière par la grâce du Saint-Esprit on a une expérience ya prière au moins 4 femmes au bazaki na difficulté kobota. Kobota bango ezalaki na ba loi, cela veut dire même médecin va déclarer vraiment kobota te. Mais na nzela ya prière to senga ki Saint-Esprit a visité qui pelelo bazana babana ba maman Chantal ba maman Rebecca Munganga. Alors c'est-à-dire j'ai déjà vu l'expérience d'amour, fidélité à Jésus na malobane, je le vis na musala ona salaka. C'est ça comme je peux dire. Est-ce que pasteur Jérémie Okoki ko démontrer biso dans les Écritures comment est-ce qu'une fille ou un fils de Dieu peut prier pour azala alongwa un peu na ignorance alongwa ko déterminer nzambe na ye temps précis à kopesa ye loko ou bien c'est permis ou bien ce n'est pas permis? Vraiment c'est bon que Dieu soit loué pour la question qui toque. Naro c'est comment pezebi bana makango bazalara bana ndako pe bazali au moni exemple naroloba avant na ki nakata makomi exemple ngai nabotami na famille mbele et ba héritage ya papa mbele ngana za doit ko réclamer ngo mais moto musako yate aya ko réclamer héritage na tanga ya réclamer justice tout na est-ce que na testament kombo neza tant papa na vakufa alobaki ndako ya matete o kitsa tika ki nani fazwa yango. Alors si mutu aza na conscience ayebi ki ngana aza na droit ya kozeloko wana a réclamer epesa melaye, mais soki aza na droit wana te soki a réclamer comme les mêmes ici problème. Alors le kola toloba si la prière faut te comprendre d'abord prière ezani prière ezara là on est sur la biso mibale. Mais moi je n'ai surtout une question aujourd'hui la pengape n'a pas de réponse tout dialoguer au lobby de retour nous ne fait pas de réponse. C'est ça la prière, c'est un dialogue. Alors nalinga to tanga vers makomi na kati ya Jacques et lobby boy parce que le kola to solo la prière Jacques et lobby nazana Jacques 4 3 et lobby vous demandez et vous recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Luc 11 1 et lobby boy ba disciple ba lobby na Jésus la kisa biso lolenge nini ya kosambela lolenge Jean a la kisa ba disciple na ye Jésus abanolo bana bango tango banolo kosambela bolobaka boye nalika phrase en bolobaka boye soto zongi na Jacques et lobby bozo loba mabe. Cela veut dire la façon de parler nenge yo peso kolisi mona no olakise balobaka babenga papa mwana nyonso ti biso to koma lelo ba apprendra biso une façon de parler. Cela veut dire quoi? La prière il faut ba lakisa mutu ndenge ni akoloba. Alors ce ko yebite ndenge ni akoloba okosenga makambo etinda ki eto senga ezaki ayote. Exemple Jésus atambona ba disciple ezaki na wazaki nde kwa Jésus ayo yebisa Jésus ça mona nanga moko aza na droite Jacques Jean musoza na gauche. Réponse à Jésus alobaki ni oyebite eloko nini oyo ozosenga mutu adesidaka c'est Dieu. Excusez-moi un peu pasteur ozana phrase moko lobi que mwana ya ndaku na mwana libanda
Moi nandaku aeko réclamer. Mais une chose quand tu réclames, aux asos n'a pas droit nangote ou bien aux n'a pas droit nango mais au yébité. Parce que c'est automatique, hein, le bien du père est au bana. Alors les enfants n'ont même pas le temps à réclamer parce que ils ont appartenir bango. Ce qui ont employé verbe wana ke ba réclamer, c'est que quelque part na prière peut photo réclamer parce que nzamba pe sa biso ngomba la mon côté. Tant aux autres mon réclamation, na ko cet exemple. Selon la promesse de Dieu, nzamba lobi tous en bonne santé. Ok? Si on a une prière, parce que Jésus a dit tout est accompli. Tant qu'on est une maladie, le col à Jésus protège sur la croix, na yé ko senga bonne santé. Nazo senga nzambe santé nanga, pas au promettinga. Alors prière d'abord, parce que tant on lobby nazo on a un thème ya maman question. Est-ce que tokoki pe kotia ba mibeko lelo kopesa koloba na mwa oyo nzambe funa bala na mwa oyo nga funa zo mbongo kolobeza bien exemple nazana mwana nga moko ya mwasi ya 8 ans akinaki feti moko amoni ndenge bato balataki elamba ya pembe aye koyebisanga papa ngape na lingi na bala to akutani na mutu moko aye yebisiki na lingi yo papa na lingi na bala pona nga papa réponse na nga kozala banani non mais osana on a droit tant que moi soko bala mais tant ozo sengela o bala okoki na libala te mais convoitise au moni pa bato mususu etindi yo olo na papa nabala. Alors pour dire quoi, nous toko obligé tant qu'on a moi en ensemble parce que le va plus moi en ensemble parce qu'il y a une différence chrétien et la foi de Dieu. Ils abattent belé bazana ba en ensemble et relation tika la moi en ensemble. Exemple na papa mbele na salimbeba na longwa kuma papa mbele te. Mais on a raté la récompense à Papa Mbele. Pasteur Jérémie, Nalandi on lobby très bien. Mais ce qui totali na Bible, auto lobby ezali guide na biso ba chrétien. Surtout na jeunesse, to yebi histoire à Jacob. Jacob tango akimaki ndeko na Esaü. Na chemin esika ya lalaki, alotaki que na échelle wana ba ange bazo kita bazo mata alobi aweze sika nzamba zali ma pesi nzambe condition apesi asengi asali veut alobi na nzambe soki obatelinga na nzela ndi nazo kende et que nazu ya kolia nazu ya kolata et puis nazongi en bonne santé na ndako ba parents nanga nde wana okozala nzambe nanga. Mais Jacob, il était aussi le fils de la promesse, parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, lui il était la 3e génération, mais a obligé Kinzambe, à cela Kinzambe, c'est mes conditions. Donc ce Kinzambe a zonk saké n'andora la parole n'a été en Nzambe n'a été. Maman, merci dans la question. Faut te banal Jacob, avant la Jacob, azala enan. Jacob, aye baye Chrisaki Nzambe, ba betile le solo, ma découvrir dans nous embêter. On est à qui première expérience, il y a Jacob. Alinga testé. Amekarosa lo sambo. Ce qui peut au simba. Parce que ce bandit tant Jacob a bimi. Azo sala makambo o ayoka ki. Pour moi, si comme monte balobi Jacob a prié qui. C'est que le premier lieu ou le premier jour où Jacob a bandé koloba panzambe. Ndia lobi na Nzambe. Par le bisoki. C'est-à-dire, ils ont dépendre dans Nzambe. Entre parenthèses, maman. Mon Nzambe n'est pas jamais article changer Nzambe. Ne ba tous pe ba lobato un exemple au maman lobi. Ce qui Nzambe peshingate na tiki ko sambela na pengwi. Est-ce que malobango Nzamba yokango? Est-ce que Nzamba a changé? Au contraire, on fait les erreurs.
C'est une grande erreur. Là, parce que pourquoi on dit la grâce? La Bible nous dit ceci. Il fait grâce à qui le veut. Il fait grâce à qui le veut. Ce qui Jacob, à ce qui grâce à Kolobana Nzambe Bongo. Et ça à propos, il y a Makambu Nzamba Lingaka Sana Jacob. Nzamba Lingaka faire Jacob une expérience. Allah qui c'est un Dieu à existaka. C'est ça si je peux répondre dans le domaine il y a Jacob. Alors ce qui même si Jacob ou alobaki Nzambe sera salété. Na fidélité na souveraineté Nzambe. Nzambe a prédestiné qui Jacob a qui ne passe pas au Kende. Na prédestination pour la souveraineté Nzambe. Nzambe on parle toujours Jacob. Pasteur Jérémie, Dieu fait grâce à qui il veut. Un jour aussi peut être sous tout caboué n'importe à l'eau là tout petit peu Satan Dieu Nzambe passe les grâces. Est-ce que vous avez Satan va coopérer dans Nzambe? Est-ce que bien Nzambe va provoquer Satan? Na lobby to sous tout capé n'importe à l'eau là. Satan pas continuer l'eau là. Nzambe passe les grâces parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Toi tu ne sais pas à qui que Dieu va faire grâce. Ton sous t'as bien fait un temps peu mon abou Satan pas na l'eau là. Non ba parcours nyo surtout ba y a ba chemin y a ba chrétien na mokili ba loki batambola na sainteté et que na on peut na mai. Maman na Satan là c'est quoi une cause difficile. Mais qui savait Moïba okota l'eau là. Ti ba tseke na croix. Azay moyibi. Mais le colo la grâce se trouvait que bazaki demi yibi du colo. Na je suis troisième, ba o discuter le colo na maloba. Mais moyiba comprendre qui peut reconnaître que biso toza ba innocent. Ce qui lelo biso tozo mérité. Malgré bano ko yibane, ma yebara Jésus azaki un sauveur. Mazaki na ignorance. Mais na kata souffrance, azo reconnaître que Yaza sauvé c'est un roi. Et yo comme alobazo loba, je me pose la question. C'est qu'abono qui l'église. Comment alobaki ke mukolo rozonga na trône na yo na kembono kanisanga? C'est-à-dire ayebi enlèvement ezali. Le lot pasteur na loba que mon numéro internet hein. Obi à TV émission mais internet donc mutazana plein de temps à zongi à bandela ngwa rekobandela et puis bat bon la biso mingi et ça bato barali bande ce sont des responsables na tonga là tonga zoni à zongi na epola na biso donc eza blague teza kanza medem to simba mitema peuple de Dieu il n'ira pas expliquer bango likambo malembe dans un moment on a naza ko rapporter ba question ou bon ba pesa ki pa na yo tant nozo loba boy nazo profiter mbala moko ba to ba partager ka émission mulia bataliadora ja di kwala ye mon maman bibita demande au sengaki zala attentif et puis ce que quoi imba moko au partager en pour édification il y a peuple de Dieu nazo mona Blaise Mulele Blaise Masengo nzambe nga pambola bino na partage lidi muswamba continuer na ça que eza l'une ya façon ya évangélisation nzambe nga o pambola parce que bana nzambe bazana ignorance peut-être pour bino pe basala nzambe bozo sa msana bino te il faut qu'on enseigne mutu aye banano position na ye communion na ye na papa et puis nde aye basiko ko senga donc mutu na communion na nzambe te la mungi neka tongo abuki neka mabolongo papa ena na pozo somba voiture pour na limbi na kotamba makolo biso pesinga te na banana so sambela te et ce sont tatikine pour sambela alors ça la perte na royaume. C'est une bonne question. Nzambe aza besoin ba âme. Yo moni balobi mukolo mutako na mbongo eza fête na lola te. Mais fête ezara lola mukolo mopaga na robongo la mutema. Nzambe wa kontakeza âme. Âme ya mutu ndeza reporta pa Nzambe. Yo moni même si azoloba azana besoin liwa basumu kite. Pa Nzambe sepelate nesine emiso to senga ndoki abomaye Nzambe za beza âme ndoki wana pe abongo la mutema. Pa lobi tout ça la batu nyonso ba disciple. Alors pour nanga ikoloba ikoza la participer na lola. Mais le premier n'est quoi? Mutu azoloba azoyeba pete loni azoloba parce que moni so mutayebe lokote na kati ya mutema ndo mutabimisaka oyo eza katine. Exemple maman
Ce que omeli mai au sandi au sanza mai. Ce que lié fufu au sandi au sanza fufu. Alors ce que lié l'oroté au lingo sanza biloko za na katestoma. Ce monto za na connaissance était à prier tôt. Même ici proverbe lobi boy. Bato oyo bato sakama lobate. Prière na bango ezaka abomination pa nzambe. Eza makelele. Tout le monde a qu'à savoir prier. Mais jusqu'à présent a prié. Pour prier na ignorance. A prier na envie. A prier na jalousie. A prier pas prouver bato. Tout ce qu'on a qu'à savoir commis. Bible lobi boy. Jean 15. Jean 15, 10, et lobby. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si mes paroles demeurent en vous, demandez toutes les choses, il vous sera donné. Maman. Tout le monde peut la prédication ko lengi sabatu. Muninga a witna kindomba. Lobby. Lobananga. Nyose ko senga et ko pesa melayo. C'est-à-dire ils ont la détente. C'est-à-dire ce que rumeli na malobate ko senga nyose te et ko pesa melote. Si on a le pasteur Jérémie, ezali problème que bino basali nzambe bon enseigner peuple de Dieu parce que bazana katia ignorance. Obi que Bible lobi kozanga koyeba ezali wa par manque de connaissances que mon peuple périt. Ce qui peuple de Dieu ezali enseigner te. Yango bazo ke na mabunga. J'ai vu l'autre fois parce que c'est le travail que Dieu m'a donné et puis n'a pas mbola nzambe nanga. Na kuti lisanga ya ba jeune ba misusu ba nga ko na sambela na ngati no kino lukanini. Moi j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que bon on a vu on a prière et un chrétien il était là azokora ko se défendre même pas inverser wa ko ko répliquer na muto azoko pointer ye lisapi na lisu mais akendaka chaque dimanche na église après na tuniye tongo kenda église ba te ranini. Donner, il vous sera donné. Au moni ba prédication ezo boma bato. Yango no moni bato ko mituna ndeni nazo senga nazo zuate. Et puis comme ko obligé nzambe que na une semaine dans 2 jours au sela nga boyi. Quelque part, bino ne basala nzambe. Bozo sa misa na papier na binoté. Merci maman et l'homme qui poni bibelobi na ba enseignant bazale belete. Pourquoi pas yebi que bato belé bazwa na ba enseignement na bango. Mutalali alamuki amoni ke côté ya epesa mbongo lokola yena objectif ya mbongo ou aka annoncer eza mbongo po ya yena bula mbongo ayena coopération mbongo. Alors église pe elingi enseignement te Jésus abana ko enseigner pour Jésus a ça le succès azwa ki afana etan ko yoka azaki enseigner. Lelo bato balingi kozala enseigner te bato balingi esika o bazolo bakeli sakoli monde na loba beson lobi ke lelo na prophétiser ko banda tongo ti 18 au église plein azoluka ayeba nani abundisake mais azolinga te bayebise tika oyo pomona loboko nzambe nazone ta solo e se plesinga. Tant que lobane na aucune église ko sani dans zimbongo yango ne ba enseignement lelo pe e condition ba église belé tant mutozo une église aye balobi ke une église robala l'église robota église yanga y l'esprit mais ba yebi c'était que église ezapela ba catégorie la nature dans nos enseignants et puis que nzambe tema za maile koleka biso mukoko la manga kwani tolera mukoko la manga te atsa mukoko la manga bololo po yebi l'homme c'est un égoïste, c'est un méchant parce que nga je na travail qui tout na sala makambo nyonso
so na tiepe mukoko la manga za la sukali l'homme na égoïste akolia na mukoko la manga ba manga ko bota te et jamais tolia manga o tiele le lobi ozelio bota et tiko ya jamais. C'est ça Dieu marche comme ça, on le ben natira en biso. Comment yo non ofandisa mi nanu te exemple muto asenga libala. Nzambe funa bala moi o parce que la ndeko wana surtout ba prier salamaka. Ndumba wana banga nzambe te. Abali kutu. Nga kutu na tambo na fidélité. Nazo bala teti lelo. Tanto ndumba wana bali aza respect. Mais yo muto ya église oza impoli. Nzamba yebi pa peso liba lelo lebo finisa kombone. Pour impolitesse oza nango obanga mibali te. Tongo ko tandaka libala, mobala benga no baloba ni ba chrétien. Mutabonga minanu te. Mazo luka senge loko. Oh, le martyr, la maturité. Nzamba pesa bato baza mature. Yo mona lobi, moi na botami ma pesi biso fils. Pour moi naza ba caprice. A pesi biso fils o aza mature. Ce qui muta comme na maturité. Ndenge to tangia maloba nzambe fandi katine. Azwa mbongo, amata, aki église te, opengwa te. Alors lelo base ya enseignement na biso za la nini. Comment on a zoté à mutu? Okende liboso, amen. Okende nini to déclaraka. Mais mutu wana na formé yete. Et bien Nzambe avant asala mutu, asala ke sika mutu panda. Avant même ici, asala mwasi apesa ki mutu musala. Jamais toko sala o Nzamba salite. Avant asala mbisi, asala ki nanu mai mbisa ko ya fanda, pe atie biloko mbisa ya olia. Et comment nous voulons dépasser Nzambe? Tout ça la makambo o abiso. Moi le premier maman. Lelo mutalingi o ngana lingi. Malingi o yo lingi te. C'est ça le problème so boma. Et lelo biso basa na Nzambe to bosanaka. Tozote abatu bénédiction. Mais tozo bosana bénédiction ou lo sambo eza conditionné. Exemple olamba mwana ye na nzala olamba madesu mama pesanga na lia na inalia azak cité na oyo ele na ibum mais yo attaque maman comprendre que biloko na nebelité il faut la patient na lokoso comme qu'on insister. Merci vraiment lelo ndena lobaki makambu nyonso ezalaka kitoko Nzamba dispose yango na ba façon na ye mais Nzambe vraiment zo lokumu. Ce qui importe vraiment, pasteur Jérémie, c'est à quoi enseigner Batou. Au biloko moko lobby quelque part à Etouchenga, il y a eu une fois le pasteur Dominique et ça le banga lobby, et ça le col à moi n'a pas préparé les anniversaires. Préparer déjà bol dans la chambre. Non, il y a évité que ça les surprises. Il y a mon caso qui n'a pas eu baka bol en muke muke. Azo y ba gâteau hein, azo y ba en muke muke. Tant que commis à boma ba bougie, donc on disait qu'il n'a pas yemoko. Donc il a fallu azélander moment précis. C'est ça, c'est que le peuple de Dieu osé là. Pasteur Jérémie, exhorté bananzambe ba yeba, ba prier si ko ndenge nini. C'est que ba obliger à sous nzambe te, bazala na patience. Fortification o yosa ke mutaza la patience. Obi ki patience c'est lo moko eza blagité hein. Il faut mutaza la nourriture chaque jour pour azala patience. Donc il y a promesse cité. Mais ozo ko nourrir rien que premièrement salaboye, premièrement zalaboye, premièrement zalaboye, premièrement zalaboye. Après à kosutu kapé nzamba pesi. Exhorter dans le peuple de Dieu, ba yé basiko, il faut basala nini. Ok, merci na ngolo na lingina loba na bana nzambe rosa riche sans Jésus. Mbongo no ezana elokote. Parce que ezana matiti kauka après un bout de temps et quoi. Alors ceux qui mbongo associé Jésus vinayo ezala mulai. Oye kontaka d'abord c'est ton âme.
Alors, j'espère que mokili mobimba bozelaki réponse ya likambo oyo mpona makambo kosambela mpo lelo na baeglise na bazamba na bangomba losambo nde losambo na nzembo mpe bayembi. Mais faut toyeba tozosambela ndenge nini tozoloba ndenge nini na nyonso soko za patiente na vie, même ici en dehors na makambo nzambe, même ici na ba faire soko za patiente olie loka malamu te. Nzambe yo mo za patient asenga ngana pe to za la patient yango na lingaki totanga na makomi ozana tante obligé nzambe na moi oyo o nzambe zo kanisa pono yo yebite. Mais yo komo zo bisa nzambe semaine on a lingi lobwe peut-être nzambe amona ke semaine wana yo fo ozo eloko ande parce que ce ka pesio yango lelo ebi combien de bateau o ba ko pengwa na nzela mongo opesa yo pour mutemo no neza préparer te ce dans le lobalité ko se déranger te nzamba sa ke mo sa yebi mbano wazali kolobate ke zo rumela na lukata na kota deuxième bureau troisième bureau zo rumela tiba ke no sokolo bilamba non zala passion yo kana biso vérité moko la Bible nous dit ce qui lelo biso toza lelo ils a pas toza qui passion avec Dieu nzamba lobaki ne dis pas que so nzamba lobi pour lelo vie chrétien to TAP bato e boso que pas yeso ye nyoso bonheur ezala le rôle la nzalate rozanga te non eza nyoso na chemin ya gloire chemin ya foi et le soko bali note kolobate que yeso abandonné yo mais na nyoso zana bonne communion na nzambe tambola na nzambe ndenge to nito tanga siko na kati ya makomi yo mutozola nanga yo kama makomi lobi boye Psaume 37 5 elobi nazongi na 4 fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ndeko nzamba zarandewa malobati so nzamba comme plaisir na yo izama kamusoro senga ngote nani sa senga alobi ke nzambe komisanga mulai nani sa senga alobi ke nzambe komisanga mukuse tout nzamba sa na souveraineté na yo soki nzamba komi délice na yo a comme plaisir na yo a comme préoccupation na yo ozo sala tout pour la gloire ne parce que lo bat soba luka babala pour la gloire ya bat approuvé ko senga te pour prouver bat pour nzamba yo aya nolote o lexatan pamba pour ko konda na ba jeune oyate okuta pena ma pasteur mabe ba o dévorer même na corps no nyose kei zala patient nzamba yebi ozo bongisa pona yo yebi Jérémie abane ko s'inquiéter yango nzamba yebisa ki Jérémie oyebite ba projet onga na za nango pona yo ezaki ba inquiétude à Jérémie oyebite ba projet o na za nango pona yo projet na za nango ya yo eza ma bete za ya bonne atozo souffrir lelo mais na za na iloko mona bungisi pona yo zala patient et invoquer nga na ko révéler les choses cachées oyo yebite na pesa bandeko vaut mieux tout na nzambe olingi nini pona nga et puis question o bato apuya ngote balobaka nzambe pesanga nzambe selanga boy mais jamais ba na prier tout na nzambe olingi nini pona nga olingi na sala nini pona yo moi oyo olingi nini pona nga et soki okomi ko tosa nzambe nzamba bano tosa rapeyo ebi Josué Bible lobi mokolango nzambe atosaki mutu. Pourquoi? Parce que Josué a soumetaki na onzamba ebisa ye. Donc kola nzambe a honoraka ba oba honoraka ye a honoraki Josué na malobane. Il lelo tozo bimisa nzambe lokola méchant. Tozo bimisa nzambe lokola un mauvais papa. C'est un bon papa. Après ça na temps convenable. Au temps convenable. Sono nos huité ezana tana yote. Zela tana yo. Bongisa nanu oyo siko zali. Osenga libala oyebi kolamba te.
et puis ko servir mobilité motsaka ba beauté de tongo ti lobby ozokota ba jeune nzamba aya oteya ya aloba nona tika na bizalela mabe bongola na mutema etant mobala roya aya pona libela yekola ko sokola basani yekola ko lamba yebe ko lamba tozo senga libala pozo sala pesa nzambe un mois inane sona kepoto tana ozonga eloni ezola kiseko ozonga lobby eza nzambe ko décider pour la lobby na ote nzambe ta décider pour la réponse à mutu tant yo sengi yeta o décider mu koloni na opesa yo akopesa le soka lingi akopesa lobby soka lingi ezaye. Imaginez-vous Jésus mazo senga soué abi Seigneur soko ko kolongola nga coupe mais ezala selon ngate ezala selon ta volonté. Combien d'entre nous senga volonté nzambe mais senga ka oya lingi ozana lolendo mikitisa kita nzamba sela ka bato lolendo te ozo senga na lolendo nzamba a résultat ba orgueilleux soki motema ne bongisami nzambe a komi désir na yo maman ato sengite epesa mela yo. Yannick Moma, Cédric Kanga, Hélène Zimakanda, Brita Zimakanda Boyoki, pasteur Jérémie alobi que premièrement toto sananu mibeko ya nzambe. Premièrement to banga nanu mibeko ya nzambe et puis to zana patience. To tambola na ndenge lilobezo loba. Nyonso to osenga ti et opesa mela biso. Pasteur alobi peut-être nzamba opesa oyo osenge même pas. Pasteur c'est vrai parce que nous avons un exemple typique na Bible beti lisolo Salomon asenga ki na richesse te asenga ka sagesse mais nzamba alobaki na kopesa yo na oyo osengi ngaiti. Mais pasteur Jérémie pardon peut-être ngapi na yebite o expliquer bisoto yeba. Tu sais quand Abraham atindaki Eliezer moi serviteur na ye akende kolukela ye a Isaac mwasi na mboka na ye sika bimaki na famille na ye Eliezer tanga komaki na place na nzela alobi nzambe ya Abraham ya maître nanga Abraham soki osali ke lelo aujourd'hui nasenga fi moko mai eke andima kopesanga na banyama oyo ngai bamela mai ye wana nde mwasi oyo ponelaki mwana ya maître nanga alobi aujourd'hui lelo a obligé qui pensabe mais c'était en un instant en un clou d'œil fipe ayaki ozaki Rebecca ayekotoka mai pasengi mais nzamba répondaki en instant même. Merci maman. Domaine oyo so landi na makomi yango d'abord abaluka na asala oyo zaki posa maître ne abane ko luka asala oyo ko sepisa na maître ne ebi mama soto komi ko sala o nzamba lingaka tokoma lokola banzambe. Cela veut dire na abonda te manazo proclamer semaine oyo miracle au salama miracle salami pour na comme na bonne communion na nzambe yo kasi pote Eli parce que si ko bato abeta ngo tolo Eli même nati abonde la salabwe po Eli aloba mbule beta te selon mes paroles pour azaki na bonne communion na nzambe tika na loba bato nyonso batambola na maite il faut Pierre atambola na mai. Pourquoi? Pour Pierre asengaki Jésus soki yo pesanga mitindo na ya ayebi soki Jésus apesi ye mitindo atamba likola mai mais yo koloba nga te lelo natambola likola mai pona odinda pa pesenga mitindo te etala siko mokolo atiaka makanisi ne asaki nini azindaki. Cet homme alingaki asala oyo ezalaki choix ya mobali ya maître na ye asali proposition abi nzambe pona bima mabete ça c'est pas une soki non s'il vous plaît osota ba soki okoki ça dit tout dépend de toi na lobi ngati mais na bi soki okoki ça dit proposition na nga yango mais soki ko sala nga yango ezala bien lokola nzamba monaki katine libon line ezaki ya humilité
ils ont reconnaître que nyonso il faut ngabuna sala ngo yango nzamba akorda ki bongo so tozwi pe exemple ya mama Anne tanga kende kolela nzamba pese Samuel na temple alobaki pe papa soko pesinga ya mobali na obonzela oye bina sepela na isika na fort ebi po balobi chaque année ana ba que no bondela alela ka général azwa réponse té et puis pas comment la réponse ana a répondre na besoin nzambe na ndenge nini bana Eli ba sacrificateur o bazaki bana basai na ya Eli bana na ye babalo ko sala buzoba o lelo et comme ça même na l'église abimani na se asani na nyonso za na normal lobi nzambe atangela ngango te poto sala alliance il se trompe. Il se trompe. La grâce est trompeuse. L'onction est si là. Au comment naturel, on le sait là, oyo lingi, on le sait souvent autant zambete. Parce que nous avons tamboula na ba méchanté, nous avons tamboula na ba impureté, pour ya zapi. Nous avons tamboula na ba saint. Yo so impur, tamboula no comment, pour ya za propre. Dans les péchés, Dieu n'aime pas. Nous avons mazana katsa pureté. Yo on a lobby. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Yo la sanctification to lo banaza nzambe aminanga non. Même si Jésus lobi to zala ba mi apesi konisa ba oba tosa. Bana Eli ba komo sa buzo banzamba zoluka nani fona remplacer na place na bango. Ana ye na proposition ya volonté. Abi soko pesinga mobali ezayanga te. D'abord c'est ta volonté. Na kopesa yo ye na musala. Nzamba oui na luka. Mutu fa remplacer nga a toucher a pesi désir nanga. Yanga réponda qui est pour jour wana aloba ki bien. Jour wana assemblée qui na kacha volonté nzambe. Yanga nzamba réponda qui au monde même ici tant Samuel a yé cette monsieur ya kisima. Pour d'abord a pesa ki aluka ki o nzamba lingi. Merci beaucoup Lelo. Nous avons vraiment le coup, yemo kimbala et kinzozi continue na partage. Nous avons pambola lisusu évangéliste Priska Ngandu. Nous avons biso pambola vraiment na ba partage bozo sala. Na bisa bino que grâce na bino évangéliste Véronica Alberto Mbunzi soki tozaki na 10 000 visualités grâce à ba partage to comme na 30-50 000. Pourquoi pas lobi peut comme na 100-200 000 na lobara toujours émission mulia batalado les aka yangaite za yanga za yo eza ya fortification ya peuple de Dieu nyonso. Abonnez-vous dans notre chaîne, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et Robeta Kaka Lutumba Serge. Tous en différentes variétés d'émissions, les pour la édification et à peuple de Dieu. Vraiment, si vous avez tombé à quoi assister à la mission, et ça bien pour la âme. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pasteur Jérémie, organisation, il y a église EC. PPE ezarandengeni oyo zali l'un un collaborateur obi ke keba le loba vérité wane koma nango aux place ya pasteur au tchele pe poza kufi potika comme visionnaire mais tandis que vision pesa yote hein obi maman nya son les osala pourquoi ezana bato ba benga mate o bazoluka osala volontaire jamais oyoka na kati ya Bible batiela pasteur mo poison mais abana ko kabana pona cause évangile. Ce qui doctrine a biso simbate to kabwani. So le longa na bomi mutu. Pona tika na église. Na teki église pona zwambongo. Où est l'intérêt de Dieu? Le tozo bosana bato to kambaka baza ya biso te. Bazara ya Jésus. Pe mukolo to sambisa mo ya nga na loba tous na biso to te ya évangile. Ba pasteur, ba homme de Dieu. Bible le bito ressemble sévèrement. Sévèrement. À cause na obiso to quoi toujours quoi apporter. Alors ici ka oyo to te abatu vérité. Mais biso mo toza na kata vérité onati. Ya on est sambisa biso. Na façon toujours diriger le musala ba pesi biso. Et logo nazo sala yango mettre na ngati na sala. Ko travailler na mutu. Parce que le tout le monde alinga comme chef. Alingi font pas betelanga maboko. Moïse il était, mais Nzamba lobi José serviteur de Moïse. Alors que là on monte mama bete.
ayebaki nazo dépendre de la vision ya quelqu'un. Et lelo so moni pasteur lelo neti papa na biso maboto lokola tambo na mutuka il faut que ngab nazo la mutuka alliance basala nzambe nga na yebite makambo apesa nzambe na yebite tanto asema bambongo pa nzambe nzama récompenser nga a récompenser esenga pe funa za na mutuka ndiye pasi jalousie comme mutalinga komaka lokola o azali boso na ye ndiye mabe. Alors biso tout travaillera comment? Tout ça travaillera en collaboration. Tout ça, les gens qui sont tout d'abord, tout d'abord, tout ça d'abord la volonté de Dieu. Avant tout ça, la niance, tout ça la onzamba lingi. Et si manayango, tout fandaka, tout solo là. Nyosho eza organisé. Muta asala ka parnae. Para muninga mutakota kate. Pe atala kate. De biso to travaillaka na kati ya communauté na biso. Pasteur Jérémy, ndongo lobby organisation église ndenge salemaka mutu na papier na ye est-ce que vous présenter biso papier ya mutu moko ou permettre que base à l'ensemble na yo je crois que mutu na papier na une église et puis yo pesa peuple de Dieu ou peut-être bozana posa baza contact na yo parce que na yebi que na yebi yote so na yekuluka parce que contact uti musika mutu abi bengelanga pasteur na posa oyoka quelque part ici ayoka yo que nzamba sala rama minene na sima na yo que na sima na yo nzambe ataka maloba o edifiera peuple o pesa pe numéro na yo a contact o mona nzambe ko simba motema ndenge ni na kokota en contact na yo. OK, merci d'abord avant na pesa numéro de téléphone ngina ifsa bandeko bazwa numéro et so zi numéro obenganga et obenga obligé ngate comme Géazi ou cet homme Naman les prêts tant ba ebisi aya oloka Élysée ebisi que notre quoi ya 7 fois à lobby nga na kanisa ki arobima tsanga loboko izana bandi mususu déjà ye tanga zoya a peso za proposition li kamnanga zo senga photo kota 3 jours à prière simana yango to sala ye mtaye aye na ngande funa peso proposition au Saint-Esprit lobby où il faut ça là. Alors numéro nanga isa d'abord 200 na code nabiso isa 244 936 761 706 244 936 761 706. Sur ben pasteur Jérémy azawana pona rosala musala ya Jésus auprès ya banos balingi babengaye. Alors nena lobaki soki lelo Paul lelo même na les kana mission na tunaki même si a vie à bateau. Alors même si Jésus a na besoin bateau. Abi papa musala ezamune na osala nga moko te tinda bateau. Yanga pona ba 12 apôtres. Soyo olobika nga moniki nga ndezo boma bato na ba trompose. Kinga ndezo mema bato na kata magie. Bato bali ko reconnaître ba grâce à bato musute. Même si Bible lobi toye bien en partie. Ce qui na suki na Bible za mutsoza makasi na conseil. Et muto ka conseil te akena na libulo. Ce qu'on au récit, il faut ka ba conseil. Pour que ça la mettre lui kolobate ko yoka conseil ya ninte. Ce qui moi na wana servante na ayebisaki na manite. So ka conseil ta menga ngobikate. Ayoka pe conseil babi koya akoya ki yango bikaki. Alors comment on appelle penanga usa parmi ndeko to ba papa ba mama au Seigneur apesi biso poto sunga musala oyo ndenge Jésus na liki 8 babi azaki soutenir na basi na mibal pena ministère ne ndenge penzamba pesinga bango. Alors comment na awa tozana papa papi azamoko ya ba secrétaire pe baza ba conseiller nanga. Alors a tozana maman mami azamoko ya ba collaboratrice autre travailler pe ya ba conseil nanga pe azamoko ya ba interprète église a tozana maman Fifi aza côté président ba maman yekuna zana kokamba ba maman inazana papa Léon au moins ba âge ça veut dire naza entouré ya
bato baza na maturité soki lelo naza na maturité eza grâce na bango. Alors naza na papa Léon yaza moko pe ya baconseiller na nga privé po baconseiller nga lolenge nini ya kotambola na vie nakoyeba koteya et nakoyeba lolenge ofanda na bato te. Merci beaucoup. Et le cognon Suzakane Bandelipe Soukanango. Nous remercions le pasteur Jérémy Mbele pour l'accueil. Toute l'équipe, vraiment, Zambenabiso Apambolabino. Toujours remercier lui-même aussi le visionnaire parce que Ndenzamba Pessi Vision, Bofongoli porte Bisoto Koti. Zambenabiso Apambolabino. Vous allez remercier Bino, assistant à la fidèle émission au Moulé Bataliadora. Mais si Bino que, effort. Message Nabino et puis ça a un courage et l'on peut continuer chemin. Merci beaucoup d'assistance Nabino. Merci beaucoup plus encore d'attention Nabino. Ce que tu dis message ingolo bako ozwa ki vraiment temps ya kota la émission bande bandelipe souka. Nzambe na pambola bino. Ce qui binoté peut-être non les caté pour notre émission. Vraiment beaucoup de merci Nzambe na pambola bino. Nous allons remercier les collaborateurs Nabiso, les représentants de Moulia Bataliadora TV na Irlande. Nous avons le couple Ozana qui est composé de Vicky Ozana et Mado Bikembo. Nous avons Nabiso Pambola Bino. Nous allons remercier encore représentant Nabiso ya Moulia Bataliadora Ozana Belgique, maman Bibi Tansona Niangi, Motema papa Jacques Kakwiti, la maman de la petite Evelyne. Nous avons Nabiso Pambola yo. Vraiment, nous allons remercier les sous représentant Nabiso et Moulia Bataliadora de la TV dans Paris. C'est un grand monsieur. Zamba Pambolayo, vraiment, papa José Pierre Diavanga. Il est le responsable du journal EBEM en Paris. Papa Nzamba Pambolayo. Aux conseiller Nabiso, aux représentants Nabiso, aux papa Nabiso, aux chefs Nabiso, dans un Nabiso, vraiment, Nzambe Nabiso a Pambolabino. L'union fait la force. Les alliés biso nyo sont tous la Fox et à Moulia Bataliadora TV. Oyo lobby kuna et aux la site munene chrétienne vraiment Nzambe na biso à Pambolabino. Nous allons remercier Bino pour partager la émission Moulia Bataliadora. Nepsara Bino et alliés na façon pe au busalaka évangélisation Nzambe na Pambolayo Patrick Bolopeti Nzamba Pambolayo Lidi Muswamba Nzambe a Pambolayo Mariette Ngola Kalamba, Nzambe nanga pambola yo Pichu Lumbu, Nzamba pambola yo toute la famille Malek Pelo, Nzambe nanga pambola bino, Pati Bikembo, Nzamba pambola yo toute la famille Bikembo esko bozwami na Lemba, Nzambe na biso pambola bino, ye moko papa na biso musée. Nicole Belé Nzamba bakisa poto to mona na lisusu. Nazali ko remercier famille Ngala lui-même le PDG Jujungala Nzambe na biso a Pambola bino. Ce que Nzamba permettre parce que nous tolobara que vie eza ya Nzambe lobito yebite le pasteur Jérémy porte le bango kala mingite on ne peut pas dire demain peut-être to la mukate. Ce qui Nzamba permettre lisusu on a un prochain numéro. Mais équipe technique toujours en forme avec lui-même et les grands réalisateurs Serge Lutumba Nzamba Baksama Pamboli parce que Azamouana Peya Moutama Pamboli le révérend docteur pasteur Israël Mbambi Diaspora Salem Nyonso groupe Kaya Saint-Augustin Papa Bagino Mbaya Mardoché Naïfsa Kenoya Congo préparez toujours Nzambe Nabiso a Pambola Bino Moussala Nzambe il faut toujours avoir la patience que Dieu vous bénisse au prochain numéro. Ciao.